makambo ya somo, makambo ya kokamwa, makambo ya kobanga bandeko na nga. Kane bayebisaka biso tambola na yo mokili omona na yo makambo. Makambo eke ezongi na Kongo na biso bandeko na nga tolalaka tolamuki na ba dossier ya sika. Na Kongo na biso bandeko na nga ezalaka toujours makambo eke ezongi. Na Kongo na biso bandeko na nga ezalaka ka pasi pe mawa. Kande tolobaka biso moko pasi pe mawa na Kongo na biso bandeko na nga ezalaka nde somo. Lelo kandenge boyebi toye lisusu na sango ya bien te, sango ya pasi, sango moko ya mawa pona mama na biso, pona première dame surtout de la République démocratique du Congo na kombo ya Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Bandeko nanga makambo ezali, soki ya koloba ezali, en tout cas tokoya na pete nyonso tolobi. Soki pe ya koloba ezali te, la famille kande na lobaka bomo nanga te. Eza ba jour mosusu na tiaka ba vidéo te, pourquoi? Parce que matière ezate ya koloba ezate. Mais soki ya koloba ezali, en tout cas na koya na kopelisa kamera nanga na koya penza kosala émission kaka ndenge esengeli na système moko ya bien, na système moko ya bio, na système moko ya kitoko. Bandeko nanga ebele ya batu baolela, ebele ya bakongole baolela, bakongole ebele baolela kanzala, bakongole ebele lelo oyo surtout bana mike ata moya kotanga ezate. Baokendaka classe te kanenge toyebi rentrée scolaire ezalaki awa, c'était depuis le 2 septembre oyo rentrée scolaire ebandaki. Mais ebele ya bakongole, ebele ya bana bazonga kikela cité, pourquoi? Par manque de moyens. Mbongo ezalaki te. Eza kutu na ba école mosusu oyo na kala na temps ya ex-président na biso Joseph Kabila Kabange, ba école mosusu oyo ezalaki ofele na kilelo oyo ba école wana bakomi ko senga ba parents mbongo. Donc ba famille ebele bazolela. De l'autre côté, baye kotala makambo pe Mama Denise na biso azosala bandeko nanga eye kolelisa lisusu ba Congolais. Ebele ya batu bakoya kotuna nga Mama Etoiline nini, Mama Denise asali nini lisusu kotaka na mozindo ya makambo. Bandeko nanga makambo ezali kande na lobaka chez Etoiline Nes TV na yaka awa na lokuta te. Mosusu tokotia mwa titre moko boye, me makambo tobetaka eza makambo moko eza réel, eza juste makambo moko ya solo. Ezalaka bongo. Tomona na ba commentaire mona mutu mosusu alandi na émission te amonika titre mbala moko akomi lokuta. Lokuta na nini? Landa émission oyoka nini ezoleka. Bandeko nanga ba preuve ya lelo ezali na elibino ba preuve ya video ya mama na biso Denise ya Nyakeru oyo eyekolelisa ebele ya ba Congolais. Nakotie la bino et après tokosala analyse. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des sperme, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
Voilà, moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili, Gavker ayeli biso ba solution penza ya kafu. Quand ndenge ba yebisaka biso na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana. Na Gavker bandeko nanga eza place o ba osunga ebele ya bato. Yo lelaka mukongo pasi mukongo etungisaka yo makasi benga Gavker. Yo mutolelaka tension matakita, sucre kutu n'en parlons même pas. Bandeko nanga nyonso etungisaka santé na yo benga Gavker. Eza na ba famille mosusu boboti bana bomona keno bana na bino ba olobaka te. Moi na komiti 5 ans 6 ans lobaka te et kozala toujours malamu benga Gavker asunga bino. Je m'excuse parce que na Gavker bakawana azalaka penza penza makasi asunga penza bakawana mingi makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo toye lisusu na yemoko mama na biso Denise Nyakeru Tshisekedi. Ebele ya batu bakoya kotuna mama Etoilini nini ezoleka lisusu mama Denise akufi to ezali kamu nini to eza nini. Bandeko nanga avant na kota na mama mozindo ekozala mwa bien na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika batu ya sika pe bakotaka yango ne kosensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na yemoko mama lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama Eugénie Zemanga. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu bandeko nanga kandenge ezalaka na système moko kitoko, na système moko bio, na système moko bien. Bandeko nanga ba mapango koteka yango yo kande na lobaka sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Ebele ya bato balobaka kaka awo nazana poto bana nanga bazana poto na osombela bango lupangu ndenge nini. Bandeko nanga lelo ona mokili via lelo ekomi na ba surprise makasi toyebaka te oyo eokomela biso lobi.
yango ezalaka toujours bien ya motuya soki mo opportunité ya osomba lupango emonani somba lupango eza nango na $750 ya pamba okoki kosomba oza na bandeko na yo na poto otindeli bango mbongo basaleli yo bademarshe nyonso mikanda ezali bosombi mwa lupango na yo okomi na yo kotongisaka malembe parceke lelo tolobi okokola soki okoli peut-être bana na yo baza na bambongo teke il faut papa ya kovande pa na biso il faut mama ya kovande pa na nga mosusu basi babali mosusu mobali mwasi na yo mwana na yo abali aolinga parents ya mwasi baya kovanda na ndako te bandeko na nga soki oza na mwa place na yo kovanda ovanda na yo oyebi ke oza na mwa mbongo na yo ya balocataire oyo bakoya kofutaka yo ezosungaka yo bamapango eza nango na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango na système moko ya bien. Voilà la famille tozonga na makam na biso tozonga ka ndenge tobeta masolo lelo toye na masolo ya ye moko mama na biso Denise Nyakeru Tshisekedi. Ebele ya ba Congolais basepelite na acte ya mama na biso Nyakeru kande na lobaka bandeko na nga na otiela bino nanu video yango bomo nango et après na kotiela bino ba commentaire ya oyo bandeko na biso balobi et après ça tokozonga pona koya kosala analyse na biso kaka ndenge tomesana na biso kosala banalise bandeko na nga tolanda nanu video et on se retrouve juste après. Et ce genre de fermoir, que vous connaissez bien, ça s'appelle Butterfly Bubble. Et voilà. Voilà. C'est bon? Voilà de retour la famille kandenge tolobaka toyaka toujours na ba preuve parce que ebele ya bato bazala kaka botiela biso ba preuve tomona botiela biso tomona est-ce que makambo wana eza ya solo yango wana toyeli bino ba preuve donc image oyo bauti komona video oyo bautaki komona eza ndeko na biso moko congolais azosalaka ba montre azosalaka ba montre maboko sikoyo pona ye po azwa clientèle kandenge ezalaka po apesa valeur surtout na ba montre na ye oyo azosala c'est ainsi que akendaki kofrir mama na biso Denise Nyakeru na bureau na ye moko ake penza kofrir ye montre tango azo offrir ye ezalaki na ba caméra wana bazozwaka mama na biso Denise Nyakeru ba video chiko ndeko na biso wana kandenge ezalaka déjà bino moko boye biso kaza ezata elamba que no président alati yango omona elamba wana ekotekama makasi parce que bato nyonso baolinga kaka elamba président lata kinga pe fona lata chiko yepe de son côté tant bazwaki vidéo aye kotia yango na page na ye pour que azala na clientèle ya makasi siko yo na vidéo wana de kosala que non la plupart des gens ba congolais belé ba yaki kozwa vidéo wana ba tietie yango na ba page na bango pona kosala nini pona kosabola mama na biso Denise Nyakeru yango wana bomoni bandeko nanga na ba page ya bato ebele ba commentaire oyo ya bato ba fingi mama na biso Denise ebele ya bato balobi bango na Congo oyo bayebi ezaka kolata bango baya na pouvoir selon ba congolais mosusu na ba commentaire balobi bango papa na biso président na mama na biso Denise Nyakeru baya na pouvoir bango oyo eza ya liboso na makanishi na bango ezaka kolata makambo mosusu baza nango na mutu te bato mosusu baoloba keno Congo na biso ezokende kokufa me bango batie kaka ba futilité donc ba futilité eza makambo ka ndenge tooloba bongo ya kolata ka ba montre yango selon ba congolais mosusu balobi ke yango bazotia na mutu me makambo keno Congo na biso ebonga basunga ba congolais na biso basunga bandeko exalté yango bomoni ebele ya bato baye ko sabola mama na biso Denise Nyakeru bandeko nanga kande na sala ka analyse na lobaka toujours na zalaka mwana nzambe eza ba biloko soki na moni muto osala biloko ya mabe na koya penza na pete nyonso na lobi ke no oyo sala eza bien te ata epa ya nzambe eza bien te soki pe muto osala makambo na moni ke mabe eza te na yaka toujours bandeko nanga koloba ezalaka bongo na video oyo touti komona pona mama na biso Denise Nyakeru na omona mabe ya mama Denise te kande na explica bino eza nde entreprise ya ndeko na biso akomi ko fabriquer na ba montre akomi ko sala ba montre siko pona ye
mutu nyonso azalaka na bastratégie kande nayebisaka biso nayebisaka bino plutôt musala oyo tosalaka ya YouTube toyaka na bastratégie soki omoni ke naosala peut-être baémission moko boye bato baotala nga te me nameki na émission moko boye bato baotala ngai tokendaka na baémission wana ezalaka bongo. Donc c'est de la même façon na misala mosusu eza neti na opesa exemple na barestaurant oza na restaurant na yo olamba biloko oyo bato nyonso balambaka mais omoni ke kote na yo oza na clientèle te osala nini il faut changer stratégie oluka mwa eloko moko boye koature ba client ke okendo simbaka bisimba simba. C'est de la même façon avec Nekonabiso Michel Ange ye selon ye amonaki ke non soki na vandi ka boye na komi kosala ka ba montre na fongoli shop nanga batu ba kozwanga vraiment na valeur penza te ba omona kaka ezaka ba montre ba congolais malamu na kendo sombe pa ba chinois sikoyo pona ye amonaki tango opportunité e monanaki ya komema biloko na ye epai ya première dame pour que marchandise na ye to ba vente na ye ekende liboso bandeko nanga c'est ainsi que amemaki montre na ye ba montre na ye epai ya ma première dame ameka ezate que première dame asombaki montre wana te parce que na yebi ke bato wana bakendaka bongo mona kabeli kaka mama pour que ba business na ye publicité et mata ezalaka bongo. C'est ainsi qu'akendaki kuna mama ameki asepeli na ye voilà. Bandeko nanga ndeye kosala pasi na bandeko na biso ebele s'il vous plaît totika babiloko bongo babilo mosusu faut to comprenaka soki mutu atie message na ye na page na ye atie video na page na ye tozalaka penza bato ya liboso te ke no toya kofingaka toluka nano to comprendre message mutu oyo alingi aloba nini mutu oyo na video oyo atie yango objectif nango eza nini ezalaka bongo kanenge toza ya kovanda boye biso lelo oui c'est vrai bien sûr kande na lobaka 60% ya batu ya ba congolais baolela 40% ya batu baosepela peut-être biso na côté na yo ozolela ba président na biso baosala le côté Mati Ekiti mais eza na batu mosusu pe de l'autre côté bango pe baosepela ke non Congo na biso ebongi tala tokomi lelo na président Congo na biso ebongi ezalaka bongo. Alors, eloko na osenga penza na bandeko na ngai ba congolais, je sais que la plupart des congolais toza batumoko tozalaka na maturité ya makasi tozalaka na sagesse penza ya makasi na eko senga na bino ba congolais o nyonso bolandaka Étoile Nines TV. En tout cas na vidéo oyo na landi ya mama na biso Denise Nyakeru na omona mabete ezate ke no mama Denise ndia bando tambola zokendaka na shop wana pona koluka montre te. Mama nabiso Denise Nyakeru azalaki na bureau na ye kandenge zalaka avant kutana na première dame kutana na ministre il faut normalement otia appointment donc il faut ozwa rendez-vous. C'est ainsi que ndeko nabiso Michel Ange azwaki rendez-vous. Ça n'a pas été facile pour que akutana na mama Denise mais comme Zambaza bolingo bayaki kokutana Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.
Voilà. Kande na lobaka biloko ya kitoko la famille et umelaka nango te. Nous voici vraiment à la fin ya émission na biso ya lelo. Kande to bando loba makambo ya mama Denise. Bandeko nanga to tenir regard te na mama na biso Denise Nyakeru pour na vidéo oyo. Je sais que si etambola na ba réseaux sociaux pas possible, ba tu belé ba fingi mama Denise. Na sengi na bino avant to finga ka batu, to lukana no to yeba source ya likambo eza nini. Source ya makambo eza nini ekosunga biso makasi ke to yaka kofinga ka batu to yaka kosabola ka batu ezalaka bien te ngana lobaka toujours tango finga ka batu yeba que soki lelo peut-être nzamba saleli yo grâce te ya ozala présidente ya ozala nani mais yeba ke peut-être na bana na yo to na bakoko na yo moko akobima ko ba biloko o tozalaka ofinga yeba ke ba oya yo pe ba kofingama ezalaka bongo wana ezaka conseil na opesa en passant kande boyebi nga na za mwana nzambe bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka partage na biso ko bosa na te kotia biso moi j'aime ko sala biso moi partage kotia la biso moi commentaire et ko sala malamu mingi. En tout cas la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye et à